Barabaki ferboa. O menunya o gajo maonyonyo a o kange. E mo na biso ba langue to bimisa. Ba bon mo ni magamo luja we. O tombi mambi o kwimambi kana o. Biso magamo ya biso to ba wingete. Biso to yana magamo susu. Wingé santeke. Te pousse ni. Na bana na kitamba. Ba. Ya foko. Mais apparemment, énergie, on est ça, quelqu'un. Mais la travail, tu te répètes à 155 ans. Bête sur tour. Congo Artissimo. Chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans Congo Sengo officiel télévision, une émission qui permet à tout le monde d'avoir les actualités claires et limpides de vos artistes de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Gombe, précisément à l'immeuble Beautour, local 54. Si vous avez besoin de faire vos promotions, si vous avez besoin de parler de vos entreprises, n'hésitez pas de nous contacter à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, sur ces plateaux, je veux recevoir un grand de la musique congolaise. Lui, on l'appelle Jessak Chipoi. Il va parler de tout. Et puis, pour l'instant, il est dans les fils d'actualité. Nous allons essayer de parler, nous allons essayer de mettre le point sur le i, parce que il y a cela 4 jours, 5 jours, dans le fil d'actualité, Jessak Chipoi, est-ce que c'est vrai? Entre guillemets. Nous sommes avec lui sur ces plateaux. Je demanderai à tout le monde d'abord de s'abonner massivement dans Congo Sengo officiel télévision. C'est une manière de mettre la main dans la pâte. C'est une manière aussi d'avoir les actualités claires et limpides de vos artistes, de vos préférés dans notre chaîne. Jessak Chipoi, Jean-Cy Luonda territoire aujourd'hui. Tu es la bienvenue. Bonne fête, bonne année, bonne fête de Saint-Valentin. Mon yoga la barouche noire. En passant, vous avez une mère, bon, naza mouré, mais dans la rande, moumbu a bolingote quoi. Ah ok. Les 14 et les 15, la mère. T'es en tout cas na phase na ina parlé parce que on m'a posé belé vraiment na mukili toujours boulé année oyo ndeni to obini sabatu ndeni na osala ki batu ba katama tembele mike balia ndeni batu ba obina ngweke. Donc, nous avons répété comment vous avez un peu cassé. Nous faisons un palais, quand nous avons lobby, nous avons mouru, mais nous avons kamou, bolingoté. Et le belangama, et le côté. Parce que tout le monde est belé dans bolingo. Donc, les ambo kamoko, aux okuta na baye, bozo boyana, bozo lingana. Donc, il faut s'alara na katsa bolingo. Donc, nous avons eu un nombre de divorces au salaire. En tout cas, la évité. Éviter. Oui, il y a un nombre de bases où il dérange à souter. En tout cas, il dérange à tout. Non, nous allons aller à Angelo, on va découvrir après. Mais tout ça, nous allons aller papa, Koloba, Mingite, Nanazali. Il y a aller à Angelo. Ah, il y a un taille là-haut. Il y a un taille là-haut, Mikate. Bon, il y a un taille là-haut, Mikate, mais il y a un taille là qui. Fournisseur. Apesanga makambo. Apesanga makambo. C'est dans le bas de mon mina quoi. Ah ok. Il est Angelo. Ah dans mon tozolo bande ngaka ti biroté. Te biroté. Ah parce que c'est une question ngezala ki. Yo moko bengaka to ba elaka yo. Ah bako sa mi souté hein. OK. Bako sa mi souté ko babiloko oyela bana da musique nde ba yanke baloba basomba jamais nya una kucha. Ça dit loko bako sa mi souté tant mi saison mon mbala moko zo comprendre que je sais que Chipoi, ça fait très longtemps, vous avez vraiment éclipsé surtout la musique. C'est dit à quoi? Aux oyo kanali sous-souté, silence, écoute, n'habitez mode d'avion, qu'est-ce qui ne va pas? Aux oyo la nini, est-ce que vous avez un contrat, moussou, to album, to nini, c'est que c'est préparé non? Non, en tout cas, Tozali, sauf que au piste n'en est pour les moments. Normalement, on est pour ça, calcul, parce que je travaille avec Jos Diena.
taki collaborateur na ye on a juste dit na to obeba bana si les lopé ba obeba na oui non obeba na ba to pona ye parce que na pesi mbote sika azali na Turquie kuna na Turquie akoya mois prochain ko ba tunsu ba bia luka nzela wana te ya ka muto makambo na te biso to bato ba maite biso to donc biso premier poto na biso ton vient na biso Félix amemi biso na poto toujours maman avion na njili mbala moko tire voici Charles de Gaulle o eza mon perso to ya so ya viete te ya na lobi te donc moni o eza makam na biso akende ni makam tire ki pesa Europe Europe donc il a été pas que luka France ata na famille ou maman un jour ça na poto baleki na ba poto bali akende ni ko sala makambo pour photo bimisa nzungu ma famille nzungu ma famille ça dit remix o ya biloko tout na beta et pas ya vie na biso Félix Oazé quoi ko sala sous force de caractère album auto sala na ye donc yango na kende ko beta pe ba porte ko sola na ba staff na biso ba ba changu sou bazana na Turquie on ko sola ndeni to sala promotion aux ndeni aso ni mois prochain aoya pe na Congo et Sengo a bo sola na ye. Ok, je crois affectueusement, je dirais un clin d'œil spécial à Jos Diena, il me suit depuis Turquie. Tous les lozonga, nous sommes déjà, ça fait combien de temps je sais que tu peux y au matin avion moi et Oumeli hein. 10 ans oui bah non. Bah la kenaranga moi bah Lubumbashi wa ils appellent avion. Na éviter avion au bino bolinga wana. Te no c'est avion. Et puis na minute au so pesinga ko bibi tanga na gebeta na Goma biata na Rwanda no lobi be soit na gebeta na Europe non préféré na gebeta na Goma. Donc depuis so pona artiste ya solo vraiment atala raté place nini public na ezali côté tout ba obenganga na obeta so abengana ki na poto poto on peut comment peut manquer ce que ça qui va concert et betama ça va mais le quoi bandu les obetama te il y a un problème ta ba to ki bon mi ko ça un problème te là pour bon na beta kuna ba ça beta ba innocent ba beta ka ba gaz ma wete ba beta ka héritier au beta Fabregas pas au beta ba beti te mu beta ça ah na yo ba image na beta so na za na mokilité be so na mokilité yo moni ba image te na moni image te na moni yo ba image au ba beti on ndimi onte te na moni onte so na mona ki na beta o maboko na mo yo beti ndule te vena so wa se ko be fala beta ba beta kite te yeb na izaki pena annulé oh bon ba muso to izaki tellement va jouer qui Fabregas a joué ba annulé ba reporter a joué te nous les mots beta mina moté yango yo posara wana ozage wana eza ngaso ko beta ndule na beta ndule ce qui non zo esengo na ngai na ke poto na ke beta ndule et non les sous na ke ka aboler sous pona tout eza pe mabete ko tamboleka mabete mais faut na bit bakatsaka mai pona ko mona elengi mboka te mais passeport expiraté passeport expira pas mon tourner sorti ya yo vraiment bane expira te nazali yo so yo nego to kendela ngo ondire j'ai ça kango j'ai ça oui bi cri asuka o tika obini sa biso yo moyebi nini na ebite ko rappeler ngai pona Jos Diena to ko bebana créa kiba babilo mususu wana o yaka wana mais ovma yebi pour je sais que yo za monta mudi ya usarana te bon exacte même na boulangerie ba pain raté à la c'est-à-dire le mot peut salir voilà chanson mot non bon ba nous soit beta bi ya ba nous soit beti album na beti 15 chansons balipo esimbite pezali mais c'est belé yoko comment yoko lelo comment na ko betika eloko moko na sepelaka na ndoya mona nga Robino Mundibu ponga pena na mona pembe Robino comment peut Robino 14 ans déjà on a kutu Robino ndé kuta ko miko bimasika 14 ans déjà a saka salimo eloko na e moko carré aba mi boma kanto to te me ba nous so beti la soso na bisa na sala 12 titres mais là surtout il y a 3 ou bien 4 OK ezaka nango mais na biso na betaka
obeti pe moto tali pe moto na sungo na promotion na salo boy na boy misiki lelo ekoma na fuma mbongo ezala fuma mbongo ezala bon ya mo to sengaki na jos to bongisa makambo wana nyonso to bongisa makambo wana nyonso promotion ozala boy ezala boy donc voilà. Ok, je crois que nous avançons, mais tout le monde a fait tout côté dans l'actualité. Je sais que tu peux y. Au côté de recrutement, dans les arrondis, dans la culture pays. Pas y avait dans l'ai monstre. Jos Pazara déjà, Jos Pazara Mtakala déjà dans le mouvement. N'a pas massa na mo boy. Tono bengi pas muke. Dans Canada lelo masa wana mutu wa mimanga yazaka famille ya Berike Lukasi nda bisenga teto ala vena biso wa sala ba bonjour messieurs en tout cas ça là tout vraiment oya ko kota na mouvement na biso nde na amemanga na kitira pays na sala test nanga mettons na sala test vient nanga monsa zala de ala na poto na kuta ba jos de na ba chéribe ba Yvon Bigogo ba Tripason na sala test nanga les gars bien après 2 mois via Eroya monstre Eroya ba présenter ngai pe ayoki ngape ndetwani ko kemba na mouvement na biso on bo répéter na matete na confiance na forum ok pas venir so joli monde toujours répéter la couleur Williams voilà pas tout répéter de ça dit aussi si ma répétition botie ba bafle na pusu boy botie yango ti na viaza na base de ba toi histoire na biso ba yebi pena ba histoire au bazali nous avançons je sais que tu peux recrutement na yo ya liboso tant bazwaka yo tant Félix faisait quoi ça la raté et loni ne sala et attirer attention ya bato izara na krenini et loni no salaka oyo parce que na yoka be ko wana batebele pe asona maître Joboro immortel ameka ko relater ngabi tu peux y wana na Olivier Confiance affectueusement je te salue. Mais je sais que tu as un chaleur mabe. Ouais. Nani? Alebino bato botikali nanda kolelo borate bilenge. Je ne savais pas maladi ambulo yo kwakare. Ozanango. On attend na sali kriwana en tout cas. Et qui pena bakri musoto zalaki nango mais voix nanga onde sepelisa kina no public. Et puis c'est pour ça qu'il vient dans un monstre. On a présence à monstre. On a présence, on vient bien à besoin de yokayo. On a vraiment fraîchement 2 jours nakin au municipio au Majika au monima était prêtre. C'est ma solo. Animateur ni oyo kuta na culture. Na kuta kaka na oka sango ke bifin sera pas dans la quartier latin à Longwaka. Et puis na yokuta vena bisomo azalaka wana ima ene na bisomo na animateur ale kabemba comme pasteur bakota ba Congo kuna après une semaine ne papi louange roya de tondi ko bosser biso 3 prêtre wana makamboleka yena vie to ebita longwa yo orchestre biso tikana papi louange tozo bosser nde toya ko sala ba signature wa pona yo avant to koma na signature souvenir nini oyo ya mabe oyo na moment na ezalaka yo potolo baka ya malamu oyo mona pena ki ati eloko esala mio eza na fo et ça na lote dele souvenir mabe oyo époque wana avant signature bon ezaki bon nga na ko bon souvenir mabe te mais na ko ba difficulté tozaki nango parce que via déjà sali ba bonjour mais c'est ma pauvre mais veut déjà pesa makambo plus ça mon poto mais biso redraguer pe momi boy abudeo vous comprenez nous on a mon butara na beto du solo qui est tochema via ibi masolo na beto soli vous avez draguer ne wanso drago binga je sais que tu peux ça comme oyo ya na ngoto okutango bapesa on a combo jos ndapesa ngomba chez ça ok tango
animateur titulaire na biso Longwe les jours bien na bi ayoza Gesak bisa molaya na porte moko place bakitaka les places ba matela donc il n'a pas ça comme mais chipo eza masana mo boye to ane ko travailler ne ba kliya ki neti animateur te mais na kolo ba neti za parolier quoi ne tape ça comme chipo d'Afrique ça dit loko memela kami konzi ne omoni ba vena biso mos ba obagisa ba TGV Thalys donc mama quand mingi ba transport etala ngai ça il est là comme ministre dans un ministre à transport Chipoi siko yebsanga nanu na bato botala biso ce que zaki tango yo bo dérangement ba chérie zaki ni lo non moi c'est ça que Chipoi artiste de culture pays c'est ça qui était bon un musicien musicien on a beta pas Félix choisir oui pardon na bioté il va passion monter ba douleur la serre bino me salama be nous sommes ok non na wingete on a oisé quoi talasiko mais jour to kendaka poto quartier za ki tombé donc ya moni patience ya la bien to sommes patience belé na kitira pays to kembi to lia place moko kebi passe musique ndenge zalaka donc vieux vraiment à côté de biso esprit to banza les arana ba palin makamto to ndimanyo sona yango lelo tout ça va Gesak. Ok. Gesak Chipo, il y a toujours Gesak. Gesak ne tombera jamais. Tout sur la signature. Ou pompa na signature. Ba cri wana ba biloko oyo sala. Et où t'as l'inspiration na yo moko to ezaki pe na bato oyo parce que bato musu ba lobo mona yo tango longwe no longwa bongo bato musu ba loba te ba cri wana leader mtapesaka. Yo siko na pesa yo cri wana. Eza leader to bato na ya bureau to yo moko bon bata bureau peut s'arrêter peut-être to zarana moi tu na salaka ka obenga nzemboy nzota mama mitwingini siko veut sanga bit côté na susu loba Junior Boucher Reli yo na sala Junior Boucher Reli donc malo o vers zali yo moni atana bimisi borte on te sera mon comprendre que artiste c'est ça que donc ozala pe ozalaka et dans le bangate ya maluba monstre mtalwa makambo wana signature et apporter là yo nini kasi ya ona ni makambo lobit to to lobike to kene balé osala zuwa te atoza munda zuwa machano zuwa nono mompanzi wana batu naonde atazuwa wana olobele bataketo bataketo et puis bataketo akala bataketo donc ça dit motema be mon boye et motema zuwa moko boye na ebité donc bako soki zuwa na bako chango ta 5XL ya zuwa on est l'équipe et ça c'est ma passe ba XL ke belle donc ça c'est te bazuwa na bino na no bochano mopanzi ateza 4XL ya zuwa chano mopanzi biso to keno ne balé to aussi c'est balé signature to to kapeta mama ina biso to tonga moi kitubu na biso yango de to chakela mo maele vers ba ki bon to beti na ba studio mususu akina di sponsor to sala na meko bon skoyo OK depuis bo sala ba condition malamu ndenge bomba ndo sala ba disque na bango mage to zaye belé to kendaka 12 personnes to zonga 7 parmi ba 7 wana parmi les 7 patrons na zaye na kati ndo moni na sekisa ina no batu soki nazo seka boye pona yo Yannick sourire sourire mamo sourire merani ti mambote na sekisi batu to betisi batu male mamboa sala batu bien batu a comprendre que ce que j'ai ça qui a suko to mo le kana nzela yewana donc déranger comme non facile ba serre boya bango ça dit ma sœur tant au table de peba et ça rappelle bon remonte la suite et ata mbinga po mbinga et au sana pour voilà donc et ça rappelle bogal te yo za boga wana ba sœur et puis nzela luntenga la lobiti na nenga te ba bule ba te wa homosexuel tenen donc ça dit ba sœur pour tant makambo ya ba sœur na minute wana débika ba kenda déjà mon bimba on moni hermo va zolo ba je ça tu peux mo bali ofele na kati mo lo baté pour donc biso de ba petit vie donc tous ça ba souvenir
souvenir de polaka te de toza na basouvenir ebele na vie oyo bamakambo mosusu ti elekaka lekaka so ovandi yo moko conscience na yo ezolobela omoni place bolingo eyalaka mingi koyinana mpe elingaka eya soki boza mayele te bokotaka koyinana moko oyo kosakana te mais oyo eza mpe eloko moko très important apparemment bino nyonso bozwa idéologie ya verbe ouais nzambe akeli monoko biso okeli maloba mpona koloba moto ebembe na yo to tufi na yo eza suki ya nzambe te wana eza yo moto ocrée yango parce que nzambe apekisi kofinga c'est-à-dire ntango nazoloba boye moto azocomprendre te malgré que jesaki malgré kakangi basuki mais azocomprendre malgré te responsable azoloba epuis awuti pa ya moto motu esalaka azocomprendre parce que oleka ofoloba moto yango nani mutu nani oyo mutu esalaka ntango oloba tipoza na baplace oleka nani awa na Congo ntango tolobaka boye est grave omosu oyebaka ntina est grave andelo sagesse grave yango tolobaka est grave sikoyo na époque wana ntango okomi déjà kokende kozonga so tobi yo moto bandaka to bato nde babandaka guerre ya liboso oyo yo Jesaki Chipoi obanda na ndenge ya miziki ke ngana moto to ngana bato guerre ezalaka banani te na bete lisolo ya batazua bazwa mo mal placé c'est-à-dire Congo yalaka eza na mamudele kana ngo kala c'est le nazoloba tant nazoloba na lobi likambo pan bien na bimi boye tant na bwakaka bakri nanga nayebaki te ke bato bakozwa ngo bakecanga na niveau bacanga donc nga moko elekela pe bakrino pe bamisu balobe eza nde ezalaka bambwakela ogena bato ebele bamakambo ebele te botana baka kari wanze mwana mwasi batela zemi o bao babokola bana na o balongola bazemi te le bana mo badorcas baisopse basentia bakola lelo de album wana lelo autour plus de 14 ans 10 ans passés déjà voilà donc tout ça ba tout ça là il y a bien net nga vraiment tout ça qui pas mutu salaka ça dit tant ça l'animation na yo yemo pas olandela ngote tolobela po et ça là va tout bien te à l'époque on a ce que vous avez attaqué na nani le temps na beti biloko identité que mutu boye na bwakeli mutu ezalaka nango Chipoiza mamudele bon neti kini omona neti oyo ko rappeler nga kina lobi na takaka yo moko mukolo ba te nga na bika na bwaki kaka nzota mama misuni siko na niveau ya na yoki kaka bato mo ba babwakeli o jeton ngai babwakeli nga jeton na likamini botamba na photocopie mukanda mutu mukanda mutu ya bino bano boko tambola kana photocopie mukanda na ngai tata na nga ko mona yango tonde koloba kokanisa te Congo eza yo moko Congo eza ya mutu nyonso aza na eloko na ye na nzoto oyo aza na art na ye aza libre ya kobimisa yango devant mokili bayoka ye soso na ranja bampese mpuku na ranja banyao bana kini lufutula maboko osali bulo na obeba betele maboko c'est je sais que tu peux cher téléspectateur voilà donc akbakela mutu te esalanga pe bien parce que nazwa ba galon quoi nazwa ba galon yo na nenga polémique te yo za na école ya Bill Clinton to za na école ya Bill Clinton te na nyamura gera biso to bato bawenge te bawenge obimi na wenge nde tomonaka bawenge référence bawenge BCB bakata te biso toyaki mama lokolo loboko c'est-à-dire mobali de temps na yemba na moko pusana kuna konga na vanda mba moko opusa pe mais comment opusana te nyamuragira ngana donc to mesana kana niragongo so nyamuragira bimi la kablaki te nde siko bato bakoyeba magambo nyamuragira akosala na 2022 black it c'est que 2022 za makambo nango eza na makambo tende mais si vous répondre na pété au tiri biso moto gomi na 2022 mais ça n'est que tout bato bapusana ngana vanda OK est-ce que bapusana rapé mais opusana te ndenge nini opusana
mais baguerre oyo nga na bunda yango nde esalaka nga ke nazwa kasi baguerre yango siko bunda na banani to na nani baanimateur oyo tu nga nayaki kokuta okuta neti banani bon nakuta na nga tolandana kaka tolandana kaka tolandana to na basele tolandana te boye koma ndeni tobeta babiloko ya masanga wana kapo tolandana kaka bonga siko neti ngai maboye animateur na mbinga lokola nga boye nakeza na ekole neti ekole nani po lelo na bato mosusu aka oleka babenge chipoi siko bato wana baza na baekole nani jona oboka lo yo te kasi te yo pe ba yo ne no lobi te ekole chipoi te bi génération mo pepe ke te na génération nga na za na génération o wana déjà o lingo tanga ya basele yo ba Bill Clinton ba nani ba na biso tout za ba biso tout to landi ba tutu kaluji na sima biso tout to landi ba tutu kaluji ba Robert Ekokota biso to landi bango e bosko bato ba tchaka oneni yo za na école ya Bill Clinton te na za na école na école na été na école na été na lobande pusana na vanda apusana pe na vanda match sila ya reconnaître ningo lobia ko pusana wana te ya azala wana talié yono talié tuna mokili bano tambusa miko ba oyebisa OK po daliki na mutu moko ta ko yo fioto la mbanga aya loba boye na boye rien parce que tant que que seigneur animateur et daliki blaguité yepe kuna bi mon seigneur dango et ngana ki kana bi pusana nano apusana pe correctement apusana ma correctement na vanda ki to ni krimi ni oyo bwakaki oyo koto kuna pe neti wenge santeke to pousse ni na kitamba be yo foko mais apparemment énergie on est que mais na travail tu te répètes en 155 ans betela so tour siko ba technique wana siko moni exercice wana siko ça dit olobisi ntaba na makambo ntaba sala mais osali yango la chèvre de Messi Sega wana via lobi moi nazo finga ntabo apesa ki pona obala mama bino ko sala makambo donc ça dit ntaba obi na bantaba mamo atala mais amen mutu wana ye asaka mutu na biso bantaba o yene je peux le renober eloko wana ya mfoko et puis talaka kana la tali puta ezaki blaguité ezalaki po bandimo na mboko oyo ou bien ndenge ezalaki na po même kala ezalaki ka wenge viva monini mais tant qu'il tire ye wana okajo maonyondo okanga me oka bayo tianga chéri tozana nanye on a tenu ba Félix Muzingi ba vena nga Charles Bonzola ba onoli kolo fois de ba zebele wana na poto même Jos bien na edi biso zaki ne lokolo loboko to kana makambo na biso ozo comprendre na makambo na biso zaki to biki to zaki bata ba wengete yango nzungu wana ezaka na maboko na yo to ndeni po oyebiki eloko wana ya mpoko elaksaka nini ya mpoko wana non ça dit ton ozolela na leli au moins ton lobaka un crocodile luozi ba comprendre ka te qu'est-ce nga lingi nyoso lelo to comprendre nango sikoyo neti ya mpu bon ce qu'on a vani na bi lokato ki popo da ki publicité ya masanga ton yoki atolo bino comme masanga eza un problème de l'égal ngo dai mama prémisse ton ipesi ngwana bon tellement dans le bima ma guerre ya ki makasi na ina shot na ba ki alors funa sala loko moko boye na pesa ba animateur rebelle exercice et puis ba comprendre que qui est Gesak pour na boka iboki na ba signati funa pe de exercice wana na sala non so yo ka ki mosapili boso donc moi na o azama yele to ba tuni réponse mba atombola na mosapili boso nano yango biso to tombola ki tiki to za mayele ne to tombola ki mosapili on a leli siko na kintaba na ba mayelo nga na zakana na chiki ya animation na pesa bansko exercice ya foko kombo batini ni kubalande kubabakidi kubavondele ba mosapili boso bra nana binate siko biloko wana mbala moko yango ndo moniki ate awa discussion sili na pusani kasi pusani ya bonga na faina match sila siko oyoka grenade nini na matoi na yo oyo utaki net na ba wenge wana obimisa iloko kintaba neti kintabe siko ba biloko wana oyebi ba biloko wana ba biloko wana omoni ba biloko ya ba wenge ya ba orchestre mususu
nazo kitsa bango to bazaka question sala ki oui. auto bande ko landa mingi ba vena biso wera ba jibe on a déjà pas grand mais toi toujours comme massa musu ba ekuna na animation ba bilona bango ndo sala ngelo côté parce que bazalaki déjà na terrain mais nga zaki loko la mutu moko boye so na tchera loboko na bimisi bord na boaki boum le contraire yanga ndem to na pesa bango vertige yango ozo rappeler ba retour non ils a posé zaki que yo bete logo na éviter yo zaki bon baboki Hiroshima na ebite yo mo yo salon bon ça baboki na no mona ga ene chikara bon normal moi tu moi lisasi moi leli kuta ya ngali mona ta est-ce qu'il faut préparer aussi ah bino ke bo ça va nga ko tona obete compliqué yango mi maman ba so ba benga moni tongo zo de kananzela ba zo bengo grand animateur nga salenga plaisir na moni vidéo moko boye jour anniversaire na nga na moni yuka buiku na moni na masa moko azana comme na ebite ba na ve na biso Félix Oazé quoi basalenga vidéo pour l'anniversaire joyeux anniversaire mais via bengi maître o salenga plaisir ya mwana wa reconnaître grand maître donc et le wana et tout ça ça dit to linga vie atala niveau oyo passion ya moneli biso pour les autres zala pour ne pas tout monde nga boye bazo mona Félix Oazé quoi identité avant mon Kofi Olomide mon anon Félix Oazé quoi ça dit passer au vie moni ya ko boko la biso ya ko encadrer biso ya ko latsa biso ba couche to ko la le to za la bateau il fallait pas ezala la boye il fallait biso ye na biso to za la nesengo OK ata to zala ka te to abata to za mouvement mon côté mais tous à la race to kutani mingi zalaka esengo et puis to la tsaka bolingo na miso bato. Ça fait combien de temps beaucoup tani tu n'as fait? Ah, on a vu to za 17 ans 18 ans hein. Face à face non ça fait bail to kutana na matanga ya pauvre cellulaire et à son âme cellulaire ndé na komara na matanga na rati pas avier en tout cas na salua oui non chaka petera na matanga na et à son âme. Donc et voilà quoi et dans ma cam non chaque bête là les sola biche ça ka sala nga bon et ça pour ça la beauté parce que dans ça la qualité na ngai ngako na dans un mutema ma bête na mutu et ça dans ça la qualité parce que et quoi ça bilo mususpect neti ya ngonza mari bilo muso mona ke animateur muso azana borne eza bien mais pesa ba bongselongo et logo ngana tunande voilà ça dit musique eza bongo donc logo na me yo zion skum to boki yango après habiter yo te pesa ngo ya boka eza la na musique eza normal ça dit atali eza nango bien mais moni eza nango bien mais moni me pesa déjà mabe pesa mabe ça dit travailler non travailler pour musique eza travail il faut récupérer ba blom net c'est angunza marion bon yebe ko na ga mutaboka eza na krimo go boye na boaka boye na chape kombo na ye nono shaka ba klika na biso to boaka eza na krimo ya nono shaka oyo na salila eza pe sur animateur moi kaka Moïse biloko ne mususu o mona pe boye mais eza ba missile pe non eza ba soukri ba soukri ba biloko moko boye na so diminuer te mais eza ba soukri o ba kifa réali ne to saka ba kifa réali ko la ba zomona lokola quoi de on peut qu'on a yango ni de télémisa bato ozo comment mettons télé yango nzamari moi et ça nango ka cri mais so baki loketo yangalala wana ni ba yana yango wana ba yana baki loko ba anter côté marque second wana voilà wana est-ce que ba yana ndé yango wana de bon ba cri de base ba soukri yaraka. OK. Après sikoyo kuboka bongo trop de yana je crois bon les arrivés époque nayo époque je sais que Chipo il a fait ce qu'il avait fait c'est très important quand nenga lobby bandeko na biso wingé les animateurs c'est Léo bagi c'est Léo na build nde opusa bango to yo zero landelaka ne build c'est Léo vraiment le roi net yé vous avez occupé na note à la place moni soko ye OK côté net état de siège ça na ba côté Bunya on a Hollande la côté
quand on mona ke mo mbilinga ezali pona ucha kimia côté wana to la nende côté mbilinga yali ne to cha mo kimia place wana musique passe musique passe solo je sais que tu peux mais sikoyo na makambo nyonso o eleka o bato baloba o pe ba msupe baloba pété parce qu'il y a des choses qui se dit tout haut, il y a des choses qui se dit tout bas. Parce qu'on a ba énergie aux qui n'ont pas talent aux qui n'ont. Est-ce qu'il peut ba gris pesa là moi mère mon ya qui m'bante que ba pour na ba mère na mino mo bukinda kuna so à laver au boto yebo donc ba kimi Mazara. Mazara. Voilà. Il y a moi Mazara. Donc Mazara qui paraît à ta mère mi katera ba ko so mais comment mère ba c'est la ki mulongo po pecho ba. Bon mo bulile pe mère batu. On va comprendre. Et ça, ce qui est au Molingi. Ok. Mengai. Vous avez combien de fois par Mazara? Ngana Mazara. Ngaza mona ya catholique. Ngaza catholique na pesi père Dominique. C'est la catholique na biso makam. Ah ben oui, na pesi père Dominique. Et wana yota batizanga bani en tout cas nga ba biloko ni zate nga meza ba travail ya ko sakana te koko bar na ngai ndabo kelanga so yesili azunga ibo yo lingi musique mopa ko soa esili siko elinga na ndenge ya ba esimbate baninga ba Mazara esimbate nga kama animateur parce que père na nga beti na shem yetu abeti ba bloco ba bali na ba lambi olambi. OK, ba folklorique. Ba kenda poto ba sala 6 mois père na ina poto na âge à 14 ans. Donc ça dit nous les mettre en makila. OK. Nous les en makila. Père aussi mano Mazara. Mazara te ngala binde ko bini sabatu. Neti mikolo na sala matembele bangi eleki ponduna loso kata matembele mike bana balia. To koma wana. Sikoyo yo chemin la petit na to baba master ya musika parce yo ne mtu au format yeto yo encadré non encadré la formé ndeni parce que neto wita kana ba palin to wita kana ba l'orchestre mikié to so bundana kuna papa après oye na orchestre c'est il faut ba encadrer yo ameka non pourtant to sala ka tester donc simba te wasarani bima abino pe zalara partout les alanda moi les alanda moi surtout na ba orchestre ba on atala ba répétition avec na biso wera qu'on y a répétition ça ba tozotala même na télévision ba tolanda direct quoi bima bon siko so ça qui na limite mboto ba saki bima après ba jouer ba ticket na orchestre et là moi ga nongo kita wala musu ba tombola ba boa yo libanda siko yo waze ko encadrer yo ta format te vi encadranga makasi. OK dans un formateur na hotel bon batu muso ko lo bana makambo oyo ba onde baloba ke ko former non via encadrer munene lelo soki peut-être soki ngana tinga via former ngana koloba via former ngana koloba po te bi koloba nga so na so l'émission bo mo te gena mission monter ba pam pam non ça la mission calmement posée na zolo ba très bien mutu soka tala mo na ke responsable verbe ndé kasi verbe on dit po net ngana ba kite ke fo yeba koloba na mokili po so ibu solo la te ibu koloba te en tout cas au salarié na mokili sama ni loba donc si je comprends très bien waze quoi a format yo na koloba ba verbe mais la musique encadré a format vi encadrang makasi parce que tant to yaka na bete na sala tester tant pe aye na rebandela sous test pas na ye moko ça va voir les bien peut-être zo bois ka bien malgré moi un moment ba contre-temps moi bilo ko soupe zarapé on comprend pas parce que style il y a qui tira PV ils a trop mingi ki mboka anga ye katako so style on biso ko mingi to ko travailler na ba quartier na ba style na ba wingé mais tant to ye qui tira il faut au mesana au s'adapter na rythme ya qui tira PV après vers nous encadrer yo makamu susu nenge za la kabo oyokuta siko na mama na makamu verbe
Vous comprenez? Au côté vraiment le ah, au lobby n'a fait les cafés ambitieux. Yo beli sabilo c'est bella. Ah, vers le bien nini. Vous comprenez? Ça dit au soleil makamo robo et c'est si là inango yo bandela sur li kambango. De bilo c'est bella qui yo le beli sa mosus. Ezika. Ah, ezika. Donc yango to yokuta ko loba ndo mona ne to loba boye au soleil. Ata lelo so na fa na ba na ba version so na loba ni li kambango. Alors comprendre moi verbe moi bibi. Sikoyo na culture pays vie tellement qui pas animateur phare banani oyo zalaki ki bazaki au déranger aux comme on amna ke yeza raso ngana pomper bo yeso yeza mabe vous avez ba 12 na culture ah na mona ke parce que moto to zali na yo wana 12 pesa la 12 ans on ni na ba 12 ans ni ah yo monsieur 12 de numéro 12 musique c'est 12 habité non tu n'as pas tout ça pour na 12 te 12 à musique table 12 on a pas mis bachara mon yo so fête yo ces invitations na maison given on a hôtel bango tchaba on a table 12 bien joué beta numéro 12 mais si nous l'avons à 30 na beta 10 12 na Paris Saint-Germain avec à 12 à Wenge. Il y a Wenge. À ça la 12. Il y a 12 na Wenge te. Franchement. Il y a 12 te. Ngai. Gala ta numéro 45. Tritage ezalaka te na culture PV. Il y a mon année 12. Il y a mon 12. Et biso be mangu bois et bois. Ah, bino ne kuna za bois et bois. Biso to za mingi bokoko. Ah, OK. Mboka. To baraba ki faire bois. O mengunya o ka joma onyonyo a o kange. Mwana biso ba langue to bimisaka. Babo moni magamo luja we. O tombi mambi o kwimambi kana o. Biso magambo biso to za ba wengete. Biso to yana magambo susu. To la kisa batu ke culture nde yango yo. OK. Mais beaucoup copia pe ba blo wa wenge. Neti nini? Oyo mona ke oneti wenge. Yo mona mituna batu baloba o je sais ki Bill Clinton. Na mona ngango te. So ngate lo to ga dintabate ko menga ko ba biloko wana te. O nyamura gira, o loma nyama. Bill, tikana. Ngande na mona livement. Lo wa neti zara ba en tout cas batu ba non, au moins moi ba ressemblance les alaka. Ah OK, ça des ressemblances. Au moins de ce bon toi au moins image mais regarde quoi tu bendo son arrêté timbre za moko na makambo ndenge moko te. Neti nga bona makambo na muto ko tsaba nterko de magasin ba rese ba tsofa ko ta malewa. Apo to yoki pe bor mo be bima vena nganso na sala pe techno malewa. Ah, on n'y m'a rappelé Batouko. Danger, on n'y m'a rappelé Batouko. Y'a mon temps le bec et ton le bec Katama Tembele. Y'a mon Katama Tembele Mike. Y'a un répétition dans ça 55 comme le Bagopina. Bon, on n'y m'a rappelé Batouko. Mais vous, on n'y m'a rappelé so. Na sala makambu na mboka oyo. Et puis na kosala kaka. Mboko faut reconnaître Babino. Ah ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc ça dit biso to yana mandenge mamba ki wengete. Wengete. Te wengete. Biso yama comme na biso ya biso no mona biso. Donc tout ça ba ndenge na biso tali ve na biso Félix Oisé quoi. On soit tout na ve poni ala tabagan. Bon kala SFI bo son la tabagan. Donc ça il faut mutala tara le boko moko. Après moi la tami bali. Datana makamuna ninga so tali ba danser za kitira ba no balata ndenge moko tena ba na ndenge mosusu. Ça dit au sala ka te makambo ba to basalaka. Ngana yo sala na sali kintaba na décora face na tangali puta mutana basiseba ba kombo na lupangu ngai do nazama artiste otobaki ke lokolo loboko biso to aussi ba travail biso to répéter donc toi na chef à pompage toi na chef na biso ya pompage donc oye wana beti na 20 pompage na wana ba komi na liste après que banda répétition vous comprenez voilà c'est on a maître Jimaza Maître Jimali, Maître Joboro Ali, personnel,
petit nanga bapati kembo bali osana petit papomba tala lelo bosolo la oui très bien petit papomba na ba Gires kembo Gires moi petit na voilà tout ça vraiment pompage tout ça ba répétition tout ça les répétitions 10 heures bopemi 14 pour ça répétition ba 0 heure vie azwa ba vanta biso place moko ya omoni ba fouille wana bima oyo ba mwana mwasi batela zemi bantele ko de Babylon l'équipe belé donc biloko bangweki yali on a c'est bilon na sali sikezali c'est que Toyoka nous avançons je sais que Chipoi sikoyo non tant à kombote mais yo mo miloba elo ni ne motiva yo pena na succès directement ba tout mon quartier là-dedans ouais ça au trahissa non je sais ezalaki likambo ya boulot moni ni tosala musala boye so mona boulot kuna kiti non boulot kiti te ezala mona ndako nyonso ba premier alaka ba premier alaka wani ulanda ni ba pesa ki mutuka enveloppe bango za kana na combien to je sais la enveloppe $1 million Quadra non ezaka ezala mamba kala to solo a comme lelo to yepa na bosembo na bosolo je rigole wala zai kaka non nga pa na ngai na landaka no style parce que ba pesa ono marque carne non nga na koti quartier latin na sala demande mo so sara demande ça dit il y a un problème au moins il est aux arabes abi atindela $1000 mo boye banini il y a un problème $1000 wana on te sala oya nango epanza orchestre te da likambo ya $1000 te ngana osola na okay yo mosko loba kasi ngana loba ka makambo oyo ozwa Milano ba boya Milano mo boye te mais nga déjà po oya ka deuxième tour mo boye o batinda ko bi puis ça peut jos ebi ke ngai toto yo sala fo moto da na BMW série 3 à l'époque tant on a tambolé on a été comme $7000 donc $1000 na bango te problème te oui te roza peu ebikaka ndezala te da mambo mba ekotaka te eza pe na mba ute ça demande to za na orchestre moi ça vient na biso monstre d'amour donc on a respecté makasi peut-être maman musu on na lobaka ba musu pas telle mission interprétant on faut pas vient na biso on a vient na biso place nous soit bazali ma bezanga raté mais na bongusango kaka parce que yo no vanda na te osatima ki obengi mano yo no tonga père na odi ko tonga père tongi père oui père na biso et comme te libanda te ko tonga père comme te libanda e kapa masa na odi te ngako ova te yo ka osatima c'est que yo mtu ana idéologie yo kanga na ibisa yo kana se poko comprendre na mna olo ça dit yo et puis que père na biso ma banini oui jango ayema soka koti non masa biki masa muso pa bi père na biso wana mobutu ni robite que ni père na yo a changer pe ka te pas za père na yo vous comprenez et da biloko moko ezala kaka ambiance salibota mais neto za na orchestre boye biso to sali pe répétition to kei vi pas na staff na ye bandi pe solo la mona boye na boye ba fitol bazali o lenso sa mona petit o ayaki na mouvement akepe poto ko mozonga ba ko mochape ki jalousie ba net ba intoxiqué vie na makambo ko boye pour conseiller mususu baza pembeni ya mokonzi ba la ya malamu na ba conseiller mususu ya mabe loba nous sommes bakalele vous comprenez kombo pe na otanga na kombo te bango moga ba yebi te eza pe important te eza makambo se le ka ndongo zolo parce que yango na lobi biloko na nde esala ke mobo toko sola na vie mais bureau pe tango etika la rebeti PV mo ba bureau ba mo tonga avec pas ex grave tonga te mais ba musicien ba rapport moko bo ezaka les socialité o esala ke boma bolingo auto zaka na ona groupe omona mom yamba départ de salma ngana banda ba départ ke na mokili te me départ na cible wana déplacement naza ka artiste place boze yo zero boire ba grenade dokel sukuna naza ki nanga jesaki mais no bite ke na leki mokili mobimba
Tes acquis ton ayo. Oui, tanangai. Il faut respecter le gars qui a vécu. Voilà. Mais yango tant biloko ane salamaki au talipé bon. Nazaka petit vieux mais entreprise eza ngati. Na saki loko na bendana. Ndina bendana ki. Na kendaki pe et pas ya satana te. Na kende pas vie na biso oyo azape lelo légende ya musique congolaise. To boité. Tout ça en époque wana. Mindu kezaki koto. Neni ni alwa neti au traverser et sika oyo bon na lobité que ça bon. Auquel aura par exemple papa ou abotio. Auquel aura par exemple et pas ya camarade ya papa na yo o abima le roi netina da o net par exemple moi bon on a qui va guerre boy yo pe sona te ngala na pesa en forme te na kende pa pera kulutu a pera kulu yo che pera kulu ngai ngana che pera parce que pera kulu ba solate na papa ok déjà biso to ba ni biso to ba to mwindo singa famille bendanaka mais katana te yo je sais place aquí non ben oui tant on beta ba la défenseur yo kati tongo bon to pera kulutu likamo ko ina famille ba ya ka tomba okuta ba zoka ba fanda ka ba zoka programme so il est long à toute la émission vie na moni vie azo lobela pera kulutu alobela pera kulutu na tibe so landiango azo encourager azo lobanaye voilà bon si ko biso bana pom to uzanango ya nini siko départ na yo wana ezalaki yo ndem to kendaki tozaki ba bengi ndeni lo mo eza koto fo ya non ça la demande nga demande Dieu me voir pesa ngona epana demande oh ba fait na so ba sipo jazz bazali zala ma demande normale mais ezaki kutu pasi pona kota quartier la terre parce que venanga kofiane ko boya na yema makambo vepna ya boya na boya nza maman na lobaka soki na lobaka lokuta nzambe alongola ngai na mokili so aussi ces missions vepna boya ki ande ko boya mais lokona mande ko déranger na akai na choité de na beti tout ça la pe borizanga comme bon bla 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 tu pas beaucoup comme perroquet c'est le moment où non c'est le moment tane bon kimbi priti kindindi yemo simbi na beti mbunda na munoko donc biloko wana so et ça la paix et pas ça la paix toujours yo mo ba benga grand animateur parce que na travailler na des grands mouvements ya mboka na biso parce que nani oyo aza bla 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 aloba aloa perroquet non zaki kaka pona mo ba yo za muto boa ba place ko ko boa wana kindewe neti bla 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 ne kende place ni na mboka mo be mo polo kwani na mboka mo ke na la sa ko ta polo kwami e bare pe batuna e bara batu fort ale bana kini boyoka miziki ya katela tino boyoka miziki Chris est comme ndendo ndwe ça va tout bien parce que ba style wana batu wana batu wana ba mona te wana non ba fro oyete mais wana beta wala wazi wale wala moi c'est qui top kasi yango ba beta lelo yango verbe senga yo kende na bango na ndey mususu ba oya comprendre aussi pour comprendre l'idéologie à quartier latin au côté maman na game mbala moko ekole pe kitoko ekole kitoko parce que na ndaka style biso to beta na nini la prendre moko na ya nini ya na quartier latin est-ce que ça venait sur le président Maramakale parce que le bajon sous vanda boan c'est 4 matin bo répéter vraiment Kofi Olomide vraiment tout le monde a porte wana je sais faut la porte wana nani ba font la boy Bill Clinton ça va solo so neti so dagi Bill Clinton ba lobela ngona ba télévision alo bango te parce que ils ont lokuta ça c'est ça makamba na ba serimo ba to benga ngo ba biso so makolonie vimba kine aga bon fondi maga fondi mika nyoso elo bwana izaka ngo lokuta ça il s'appelle fiston à salangona c'est équipe c'est et ça la peut battre bien ils ont maka mais en réalité boy ça va na ngote na tika la okuta na master wana Bill Clinton na niveau mon flairité mais via ne ko bisanga aya rapé awa beta ba mais to zo ne ta okuta na
via pesanga bakasa moto apesa pe donc ça dit pas vena biso Kofi à ce plan aux animateurs il y a bon ba jaro yo donc corpulence moi jaro quoi donc moi ba lolengue ah je sais que nyonga batuma be c'est moi là où ma tête check yo côté sous ma tête Yannick Bondongo 3 fois mobali Yannick Bongondo 4 fois Yannick Bongondo 4 fois 4 fois akoma 4 fois Yannick Bongondo 4 fois mobali Congo artiste